koma konyo kwa mangana koma kosambwisa nzoto he Remo bali kitoko boye na koma mungamba ya bato Tongo ngana bima kananga ko bato baebi ngana kei ko luka e Nzoka na kende ke kosenga kozonga na butu ya mpa Amina ta ma vie sans toi est comme fragile lokola bomo ya ndunda Ebale kabolingana yo nakomi kokatisa nasinga ya suki hey on l'a dit déjà mais au solo trésor ngando te papa te papa pour mélanger ba faire na en tout cas franchement au moins makama bilamba oyo batu belé ba koti on a fenêtre makama bilamba il faut kota vraiment la porte aujourd'hui je suis auprès des Ferregola tu veux parler qu'est-ce que tu as toi est-ce que toi t'as ça héritier c'est que non na royemba chanson wana nabike Master mokoloko ya mputu na komema yo na Champs-Élysées po mona balire à Paris fata kimba to ba trésor ngano za la te parce que trésor ngano comment mutafi ya fali ah papa tika ko memanga na terrain wana na yebiete na sosolaka na yete na yebi payete menga au moins makama bilamba oyo batu belé ba koti on a fenêtre makama bilamba il faut kota vraiment la porte Bologena lela Trésor Mancour Kumbela mokili s'abonner biso tout na chaîne oyo Kumbela mokili tala bango ba jaloué bazo banga Mancour wetu alo bakate Trésor Mancour wetu ouais Kumbela mokili Zamba zama lamu Zlatan Boloké identité Voilà, chers internautes, merci pour poser Belé Liboso avec Kran Abino. Kolana Oyabino, vos messages, Kolana Ming, le prince de la presse, Trésor Mankourou. Donc, toujours dans le système idéologie, système handicap, yangoyo. Donc, toye awa, quand on a une idéologie, toye, to faire vivre bino, ambiance, ya poto, sentiment poto. Donc, Negezalaka, toujours, avec toujours love poto, Bax, toujours, donc, Bax TV. Vous avez toujours branché, vous abonné pe kuna donc vous mon appel ba news, vous mon makamde ngezo kende kuna donc vous avez toujours branché la chaîne no kumbela mokili. Nanet so ki kande za toujours na idéologie na bo sente petite sœur na petite sœur propre donc Julia. Donc vous avez toujours branché la chaîne no kumbela mokili. Toujours na système handicap yango yo toye awa donc ndike tamboliti ye koto na melin to faire découvrir bino star na bino. Obolingaka mingi bomo na lisolo ndenge to so na ye bomo na pendenga ko solo bomo na genezo kende donc o kansara na zaka fan na yo omoni yo okoyeba ye Rachel Munzula grande sœur de la bosanité Maï Munzula Papi Munzula Achille Munzula Afe Munzula na bosanité Aurélie Mokwangele omoni poto ya Jina Mokili donc le ngaba bébé na bosanité Didier Mokili nzete héros na bosanité docteur Jidi Bobili bozaka toujours branché la chaîne na Kumbela Mokili ba massa tout garçon cher na bosanité Degui de game donc ba massa tout Alain Kembela garçon de disque na bosanité donc ba massa tout bozaka branché la chaîne na Kumbela Mokili to a to faire découvrir bino star na bino donc kala mingi te bozomo na ye tozo zoager tozo zo makamne leka love photo au calme. Oh père Trésor Mancour ouais ah oh bonsoir papa. Ouais, bonsoir, ouais. Bonjour à tout le monde, bonjour Paris, Bana Luanda, Bana Chine, Cambodge, pour Balanda aussi na Cambodge, ah, ouais. Kevin Stone, André de Cambodge, Kevin, donc voilà. Et puis Bana États-Unis, bah tout, bah Hollanda on a minute donc voilà temps normal. Ouais tant autant États-Unis on a résolu masalanga moko mbo na bosente mbo na Chico ba masalanga ba na États-Unis na bosente petit nanga chuchu donc bozaka toujours branché na chaîne no kumbela mokili. Boni yo papa, boni santé. Non, santé ça va par la grâce de Dieu, ndengozo mona rara. Ouais. En plein mois, en plein été donc voilà, Toza, santé, ça va. Kala, papa, Kala. Donc, et toujours raté, rendez-vous tout aussi maté. Donc, mais le lot de chance, c'est Nzamba Sungi, tout le monde a ni le. Ouais, ça va. Trésor Mankourou Yoebi, dans le cadre idéologie, s'il faut dire la vérité.
parce que yo balandaka yo dans le monde entier tout vraiment tout balandaka yo mais ba rendez-vous ebika to na mboka mundele ba mputu et c'est quand même peu ba kayou au moni trop se focaliser ka te na ndule lundi jusqu'au vendredi il faut qu'il y ait quand même caillou ou le position pour foutre à peine d'occuper à batou mamboza vraiment ebelé mais na s'appelle vraiment au kuta na olelo ndeto za donc to sola mambo tout c'est bon ouais mais batu bala na biso batu mususu bakoye ba yo batu mususu bakoye ba yote ce que to bito présenter Ray te représenter El Ray ezaka El Ray ou Ray ouais comment on a Ray Panda Maela Panda Ray donc ce que na bito présenter yo te représenter nani na batu tout bolanda biso ouais par rapport à la présentation na ça ba émission Congo le Noir refrain Ngunda Teddy Mola ouais na ça ba émission donc ngai comme na ngai za Teddy Mola massa na ngai Teddy Mola donc Congo le Noir donc vous toujours branché na bosanité garçon cher na bosanité mukua bongo donc bambote na wango na gigilumbu mukua bongo donc mais surtout plutôt présenter to ko soloni ouais ngana za artiste na artiste musicien ouais Diouf Noir Ray Panda donc en fait na créé plateforme Moroboye Diouf Noir Music Diouf Noir Music n'est tout monde bon s'il faut dire la vérité parce que aza quand même ligne au biso tout totalara to zana ba parler to bana ko sala pe ba monkamususu ndenge a créé Tokos Music l'autre la Fali Poupa a créé Tokos Music ngana créé Diouf Noir Music na zui beat na biso ndombolo na kotina moi ki ngamoroboya on a beti forme moroboya ya Diouf Noir Music au monde rap na kati ezana ndombolo ezana dancehall ezana afrobeat donc en fait ngana vraiment na beta bena afrobeat music afrobeat music mais obeta rumba te to loba non afrobeat music na kati sko rumba on comprend donc on a fait ça ba félicitations et belé pas faire ego la chair des poules parce que azo beta rumba trap au moins rumba trap eza ba bilo moroboye nan existate rumba trap na kati rumba existate donc coup de chapeau tous na terrain ya chapelle tout le monde ba tout et donc j'ai bien ouais mais tant au solo le bonheur que solo donc yo na moni oza trop branché na faire rigolo là ouais je suis des nuances faire rigolo là tala rapper ça exercice pas musicien tout abetaki acoustique na e babiso tout petolandi yango ouais na mona ki po betaki acoustique o banze mona ya betaki o beti pe na Chanel moko ouais na beti grand prêtre Ferrego là qui vivra verra na beti grand prêtre Ranson chanson na il y a 13 ans na beti Luambo Makiadi na beti Tessa d'Alliance parce que ba viona baza batumo o ba sali vraiment musique na biso po et comme na niveau oyo to lingaka mais surtout bito to solo la yo o bani ndule kan ouais Trésor Mankourou ndula ntura vraiment na banango kala mais pour na sala pena ma solo professionnalisation nango eza miki liwe bika pe amo na Afrique ba bled ba studio air morobo eza mo man kokoso mais ndenge tozo bunambo nzamba zo pesa mo makokia mike tozo kene kayu pour na beta kayu na cariste na machiniste na beta bena kayu mais na zo rappel mo muke morobo pe na ko boule bon lokole za rêve na ngai na ko pe ko tika ngo bongo te le capo Benoît Style Junior Mundele fils Nkele le général bazolanda baebi je onenge zalaka obani ndule na Kisasa to bani ndule awa tenga bana ndule na Congo bani ndule na Congo mais na Congo peut beta quand même na orchestre to ezaka ya palais to ezaka ndeni te ngabena na Tisville obi Tisville na ebite période comme on to expliquer batu to bolanda biso na ngai pour expliquer biso Congo central tant autant à Congo central autant à Tisville Manzangu pour na bena mabele on bana Simon Gimbel International, Mandela Weston, Baebi. Omoni, As Bizik Confort, Mati Bachema. Donc, on a vraiment, Bandoule n'a pas Wuta et Bana Bakote wana. Ti, et puis voilà, les LOPO, et ami qui les GPO sur l'anango. Donc, tout ça, c'est normal. Qui m'est en mais est-ce qu'on est sur le Siko Yawa? Ozana ba chant au bêta déjà, ozana ba album au bêta pour batu balanda biso, ba découvrir parce que tu faire découvrir batu yo. Vous avez un sur bêta, vous avez un nzembo, vous avez un blog sur bêta déjà. Si, sur YouTube, nous avons une chanson Moko déjà. On a celle de clip. Amour perdu. El Ray Panda, Diouf Noir, Amour perdu. Et ça sur YouTube, malgré nous avons vraiment la promotion pour la pandémie auto. Donc, chant et ça déjà.
ba continuer toujours koyoka yango et ça chanson moko vraiment éducatif donc bato ba consommer ba yoka yango trop à part ça na sali susu na ba biloko muso eza dia na YouTube mais mingi nazo beta ne CT ya makam oyo ya mbelinga awa wana kuto seleka na ozelaka ba question za yo faut beta lisolo acoustique après il faut beta sous chanson moko boye na za nango oyo fona embela la sap quand même papa. Ah ouais, tu vois la sap to solo la biso mama sap. Donc maintenant yo ki chamo lo to bisanga ya Luambo, il y a Luambo. Ouais, il y a Luambo, il y a Tessa d'Alliance. Luambo, il y a Mario, ouais, Mario. Mario est déjà na YouTube. Mario version Afrobeat Music. Ray Panda est déjà na YouTube. Donc batso bayo qui ont vraiment en tout cas. Mais solo na famille il y a Luambo Benden. Te na solo na famille Luambo te, na solo na famille Luambo te. Au moins tozwaka toujours eloko oyo eza bien oyo mabeto tikaka soki na pona ki na beta grand prêtre Luambo Makedi parce que bana ba grand prêtre omoni preuve ane que tant avant na banda on a lobi que non Ray Panda juif noir chante Luambo Franco grand prêtre c'est le grand maître omoni na moment oyo chano ya kano papa obi ke chano so beti on pina promotion nango ngana tali ngana yoki ngo bat bande ko tout bolanda biso na kati ya kumbela mokili a fait munzula les danois na bosanité na bosanité masala ngai Gilo na Kisasa na bosanité Junior Bomenia donc ba masala nga tout ya kin donc na yebiki ba olanda biso donc chano na za kano père. Ouais, Chana vraiment en tout cas Zakano. Hein. Ouais. Merci beaucoup déjà parce que yo Yoka Kiango. Ouais. Eric Tente. Ouais. Degui Degem. Garçon cher Gianni Katanga. Ouais. Bazola Nama solo au Nengezali. J'en Voula. Ah, j'en Voula père double. J'en Voula père double. Ouais. Kapelete Bachema Irene Kabangu. Yeah, tout solo là parce que son abano boaka. Ah ngai nzambe ngai. La vie que va tout boire na biso dans les États-Unis na Londres na bosanité la reine Ngambote na bosanité ba masa tout ba soutenanga na kati ya chaîne na bino kumbela mokili na net so ki leader à Guada. Ils allaient toujours brancher donc maman la Théosia père mais est-ce que tout solo là idole nos anan idole na yo na ndou les anan en tout cas ngana ba idole na musique na trois personnes. Donc premièrement nana Papa Wemba a bercé tellement bon moi na ngana bon moi na yo bon moi na biso tout. Deuxièmement c'est Jibem Piana. Troisièmement na minute c'est Ferregola. Ah ouais. Ouais, donc parce que azana voix mon robot est trop mélancolique sur azoye Ferregola en tout cas te azabena na voix mon robot mélancolique pourtant autant à banchik à mon douche. Biso toujours ba exercice ya koyemba ba Ferregola. Ouais. Ferregola arotika la jamais ko fana na parler soit aye mangai oui akoy koyemba ki a senti pena soda oyo elo mo ba sali non ako solo la pa ko betanga. Mais biso to fana na ba parler na ba chik na ba répétition ba nini to so mba pena ba voix ba Ferregola ate foye kenango boy faut kenango boy donc na 3 idoles. Ouais. Donc voilà. Mais c'est pas ça biso atana molo mo ate Ferregola papa. Pour la nègre na kusi ko beta déjà mais pas bon na biso c'est pas ça biso tellement le moins faire rigoler papa angana koma konyo kwa mangana koma ko sambwisa nzoto remo bali kitoko boye na koma mungamba ya bato tongo ngana bimaka nanga ko bato baebi ngana kei ko luka nzoka na kende ke ko senga kozonga na butu ya mpamba sose komi kosala ngai pasi mingi na motema makanisi ekoyela ngai nakende kosimba takisi ntango yango nazali komona kisi ezali na ntina moko te Héritier Scramwell nakosenga sisa biso nzembo papa nakokende epai ya nzambe oyo eumelaka Obike batutu bwana na biso na moni Julia Kitoko donc Sarah Linga Sarah Ngabo maman na David maman na Ezoka na bosanité love poto donc bozaka toujours branché na chaîne mnukumela mokili motanga biso trois wana c'est le biso te papa Wemba ou bien ya o ya misa totanga ki ouais Jibem Piana na ngaka chamo baema Amina ta ma vie sans toi et comme fragile lokola bomo ya ndunda ebale kabolinga na yo nakomi kokatisa nasinga ya suki heye lokola nalingi yo Aminata
mon miel sucré tika na mieka etumba na banzoi pam pam para yo ndese ya nzete na batamaka na ntango ya moi mbeto na nga nalalelaka na ntango ya butu ndako na nga nabombanaka soki mvula ekonoka Aminata tu es super. Non, on a vu que vous sentez pina voix donc on a dit maraté que era et maraboye donc mais vous sentez garçon cher qui ngongo papa vous qui pina que vous sentez pina généreux qui ne mes pères yo bisa non yo un musicien aux stars tout ba bio donc mais par rapport ya makambo comme il fallait pour pas ne ba musicien ba kimi boy yo ko luba na nini na ba musicien ba kimi nyuso. Ouais, bon, en fait, ils appellent Mbala Liboso te ba musicien ba kima parce que depuis la nuit Bakimi 5 musiciens Bakimi Kabuya allo Gelor Boussol namoni Billy Sente namoni Masalanga Kusto atozo ya manga ite Masalanga Kusto namoni Bakimi moins 6 personnes 5 personnes moro boywana. Ouais, pardon. Donc en fait, eza makambo. Au moins Kabuya déjà ah bon Kabuya soit ozonga kisasa tayo mo vraiment Kabuya vraiment tikane na mikili kisasa Kabuya ozonga na nini oui mais Kabuya kisasa ozonga na nini parce que bato o bazongi bazana on peut gravité bazape extraté ba on peut batikali awa pe bazo solo la parce que j'ai mikili kenana on Kabuya mikili eza kayu comprendre donc lokola batikali na bango na mikili eza même ba faire rigola pe ba misebe ba kima bangoti bah oui rançon pe bah mi sem soupe bah tikala bah papa chéri donc les caranangos zanango normal et les caranangos zanango normal donc voilà boussole courage kaka oza soda bunda kaka vie ami kilo au préféré tika na mi kili et puis voilà zanango gravité boussole aza cousin ya Fali poupa donc papa kayena belle kutu kaya bara belle yana leki bon ce que tanga mwana pino cousin sondeni mais yo kopesa ba conseil neti nini Kabuya Kusto Billy Sente ba masa tout wana ba tikali yo kopesa ba conseil ni ba na biso. Ouais, conseil ezaka ke mikili ndenge za boye affaire combattant ezali ouais on nous chaque oui peut-être ko beta ba showcase ko so mo ba 10 balles mo ba 20 balles mo ba 40 mo ba camar mais il faut qu'il y ait des cailloux. Parce que dans la minute on est tous aboyés solo la G et ça qu'il faut qu'il y ait des cailloux. To boy ba gigolo parce que dans la minute anti gigolo to boy. Il faut qu'il y ait des cailloux. Faut ta parler pour te foutre un peu ba impôt, maramouze belé, faut foutre un peu bisa. Pour bisoro frauder mbila kangi ozu combien de contrefaçon et l'année on a Palestine. Donc voilà, donc il faut maële, faut cailloux. Elle raye donc mais est-ce que par rapport il y a idole na yo parmi ba idole na yo faire rigola zana kati. Par rapport à idole na yo faire rigola. Nathalie abimisi chant et ils ont kangapé ils ont solo la ngondeni mais ba bisinga pe ke ezanzembo ya Zulema yibi chant Zulema papa te mais ça peut problème te ba Zulema pe ba artiste faire rigola aza grand net faire rigola ko zo peut participer à nzembo la ngapa ko yeba pas développement et un problème te ba Zulema ba misa kongoti quand j'étais à Brazzaville tu ne savais pas chanter. Aujourd'hui, je suis auprès de Ferregola, tu veux parler. Qu'est-ce que tu as, toi? Est-ce que toi, tu as ça? Héritier Scamuel, Fata qui mal à l'archevêque. Il y a le bas qui. Ah, on a liré. Il y a le bas qui a sa perte, il y a sa liré. Donc voilà. Mais papa, Bachan, il y a le bas, Chawana, parce que Chawana, et Kangi Pena, Charafegola. Et kangi pe na je na on na ke jeza solo et solo la pena yo ko lo bani papa chawana chawana za likolo papa wana ba monde ba opéra musique donc on est to lo ba que non musique fait rigola il a chanté donc à l'axi de quoi il est capable. Donc et chawana za likolo Fanta Fofana mère chef chawana za likolo donc na minute au kutu que no botika no ba polémique pour faire rigola lo ba ki betaka musique na yo milobelaka yo moko to boy gauche à droite parce que musique il faut miteka Chiko Mabelema mais donc mon cousin propre donc Chiko Mabelema mais bozaka toujours branché na chaîne abino kumbela mokili te makamolo be kota la kati Chiko Mabelema mais bozaka toujours branché na chaîne abino kumbela mokili de mes père pona yo sap nakata ndule
ils ont un apport ni nakata musicien sap. Ouais, la SAP, ça dit beaucoup. Hein. Ouais. La SAP, ça dit vraiment beaucoup. En fait, SAP, c'est un outil, il y a travail. Et accompagner un musicien, pose là quand même élégant. Yo Robert na mise sur batu bazay belé faut ba rotala quand même que non mouton peut à ça quand même présentable. Et apporter l'eau ni pas un musicien. SAP et apporter à moi pinch moroboy. Omoni modoro ja fa ko faire infumant putu. Idéologie à SAP et bana pas ba nyarkos lingache ba papa wemba ba mère malou ba kenda ba Loris la congolaise paix à son âme. Donc ba pena ba sœur moko ba lingaki pena makambo yango. Donc SAP et apporter à moi quelque chose. Au moins, attends à lobby, quelque chose, on est en nini. Au moins, tant aux autres, une chanson morobo et j'attends. Et le bas Viking Kester, il faut télémapper bien. Et ça, c'est que non, aux autres, au télémino sugi nengeni. Non. Il faut me poster pour ne faire ça. Biso tu ne toi boy, net singa la soit gouya ou la ta blouson, net gouya gilet boy pas bailler le canto. Il dit à Miss. Donc ça peut apporter quelque chose vraiment à la musique congolaise. S'il faut dire vraiment la vérité. Mais bah il singa que ozobe tanze moment boy il y a la sap. Solo la batu ba na biso parce que ba sapé belé ba na biso na bi que bango tout ba na biso ba sapé tout ba na biso donc solo la bango ozo solo la ngondengeni. Merci beaucoup. Fata Gimbala l'archevêque. Voilà. Héritier Scramwell, Nikens Bayaka, Sapo de Palési, tu sola déjà. Mais au solo trésor ngandote papa. Te papa, pour mélanger ba faire en tout cas franchement na sola na été, na yebi payete mais ngai mingi na sola rande na Sapo de Palési, na sola mingi na kanta yalala. Et puis Chesko bila mokonza bilama na Hollande azolanda biso bango tout bazana kati po omoni makama bilama oyo batu belé bakoti na fenêtre makama bilama il faut kota vraiment la porte ngana za saperte ngana za artiste et musicien ba memelinga tchwara sikota on a yembi siko tchwara ngo na solana Chesko bila na Hollande ba Jacqueline Chiza ba yo kinga bi non te za vraiment vrai boule et ça idéologie mais il faut beta ngo ce qu'on a préféré que non na royemba chanson wana na bike Masta mokoloko ya mputu na komema yo na Champs-Élysées pour mona balire à Paris. Fata Kimbala comme des garçons. Ouais. Modoro Jean-Franco faire bato belé ba finga viona. Ouais. Robi Jean-Franco. Ouais. Bato belé ba chrétien vi mais viona ba mfuma mputu. Chawana makan bato tout bolanda biso ba déjà que chien za de la nzela quoi. S'il faut dire la vérité, n'a pas ça vraiment date exactité. Ouais, ils ont en cours. Ils ont en cours pour studio, ils appellent Marambo Bello Moni. Pour clip on est la maman na matata. Ove modora loba que no cento per cento moda. Bango tout barozala wana. O betara Versace. Oh betara soki yoji ama moto. To ba trésor ngano za la tête parce que trésor ngano comment mutafi ya fali. Ah papa, tika ko memanga na terrain wana na ebiete. Na sola pena yete na sape saperte ngana zo beta lisolo ya batu o ngana sola na bango on a vite sozo comprendre nga tu comprendre papa donc tu peux parler na biso ba comprendre que fait trésor ngana ozate na kati ya batu so bwaka wana ba nikes ba yakane ba rozala ba fataki mbala ba rozala si wana eza idéologie na bango ti eza idéologie na bango batu ba solo li yango na batu faire Kasite, j'ai za bongoti. J'ai Kabwana déjà, donc ça peut Kabwana paye. FIFA, Martes Massina, Elamane Lamba. Japonais au Kito, mon vieux. Janis Scram, Héritier Scram. Benoît Stay, AC Bizik Confort. Serge Bissing, All Nation. Ban États-Unis, Eder Mateta. Olivier Dingala, Fabien. To finir na yo, toko solo nini. Toko solo yo nini, oko se batu tout bolanda yo, ba fan, ba massa tout, ba soutenir yo, oko sa bango nini siko na moment. Ouais, na moment oyo, nazo ebisa batu tout, base à la passion, na préparé chanson na ba saper 100% mode, 100% bilamba. Wana titre non. Ouais, titre non 100% bilamba. Ouais. En plus de cela, nazo préparé sous générique mobo, on a refait ça tous les bases, bana Luanda, bana Angola, bana presque batutu ka balingi musique na États-Unis, batutu ba soutenir ka yo. Ouais, batutu et puis voilà, batutu vraiment donc ba Colin Tilulu na Canada. Moi ba mote vite fait batutu bolanda yo. Ouais, parce que aussi là nango déjà Colin Tilulu na Canada, Arlim Boyo, Bijou Bachema et puis Fancy Mateta, Nabwaki ba Eder Mateta.
Alain Bassaoula déjà nabora déjà ba Faloni Ngunda USA baza ebele ba Fabien Luta ba Matiba Chema ba Zizi na Madoka Tinda Madoka Irene Kabangu donc bango tout wana base la chanson ya ba saper base la pena générique ozo bimsaka mingi te ouais wana makama sap na robwaka batu oyo balataka bilamba ba saper ouais parce que sap au moins trésor s'il faut dire la vérité ko kansate que non soki to lati boye ndetu ko mibenga saper non sap ezana ba makambo nango olataka Gianni Versace olataka Dolce Gabbana olataka Yoshi Yamamoto olataka Kenzo comme des garçons olataka nini comprendre Asbizi qui Mandela Weston Simon Ngimbi l'international venanga Daxon Makumba donc voilà mais générique on a sur aux allant tout temps se confondu omonia na mutu mo alata neka polo ka 2 euros à cause à peine à disque pas à cause à peu propre à cause solo là donc voilà preuve année que tout bête toujours les solo à 100% mode en même temps trésor ma main jeune boss chambre folle la toute blanche et puis nazomona Eli Bunker ba RLIT en tout cas batupena basé belé batupena basé belé au ba soutenir pena disque oyopo et Kenny Liboso donc voilà bat basé belé merci père Naibi qui te reçoit sous temps donc ngana yozalango ya famille yozalango ya musika te chers amis internautes merci ça n'est fini pour aujourd'hui donc bomoni père na sepeli ouais à l'aise on était là avec votre artiste donc bomoni déjà El Rey donc bozara toujours branché la chaîne no kumbela mokili na bosanité Love Poto Bax TV Bax Show TV donc bozara toujours branché la chaîne bos abonner kuna bos abonner pe na kumbela mokili donc na bosanité petite sœur propre Julia Kitoko Juliana Kitoko donc na bosanité Sarangabo Didier Mokili Nzete Euro Bachi Bacheko Mati Machema donc bozara toujours mon chaîne na kumbela mokili ba masa tout ba soutenir la biso na kata kumbela mokili na net so ki leader a Gwada na bosanité masa na ngai Degi de game